Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza sango ya Congo mwana mère wapele te akezwa mwana mère Marie Paul te akezwa mwana mère mais Marie Paul wapele ajuye na Belgique yo kolobaka ba kombo soko iki mwana mère eza mwana mère ajuye kasi mwana mère wana akoti sikoyo tango ayemba la moko tango akita na Paris ba okabele mbala moko bilamba parce que azo yemba akoti mbala moko na studio azo yemba molange malasi omoni avantage bazo kabelo mbala moko amarka kiyo ha makasi ha bazo kabele mbala moko ya ngono monaki ke danger to sali pe molangi ya malasi wana yango no moneke jour a clip alobaki ya oya na ete mais tout monde qui na clip kasi bon alobaki ya oya te o po bilamba soki ndenge mais tout monde na clip abetaki salopette parce que salopette esprit nga na lobi te okobeta ta salopette moko ka boye bilamba ko s'inquiéter te o eza mikili salopette moko na esprit donc yo penza na moneti na moni nego solo bilango boye on dirait etikala l'esprit hein salopette ka esprit yango bomonaki molangi ya malasi salopette siko toza na kati ya ba périphérique yo monaki ka nzete o comprendre bo sikoyo kolo orchestre alobi bokende te bango bakendaki siko ta bakendaki pe wana bonga pe na sepelaki na nga kaka na bi ba réserve wana bake na yoki pe ba bouger ki nga pesali nga bien ke kombo yari koko pezo zala kaka parce que bazo beta molangi malasi et sala nga pe bien mais kombo le bunga papa après siko tangu basali wana tangu baye kozonga tangu baye kozonga sikoyo bazui contrat pe ba réserve bazui contrat na kombo El Paris na kombo El Paris siko yo tangu bazui contrat na kombo El Paris yo siko ozolo ba ke yo mukolo El Paris non kasi yo kate tangu bango bazui contrat mais producteur bienvenu kindongo a exigé que il faut ka rikoko pour contrat ko signer ndenge wana te sans rikoko wana na kati ya mikili alors les gars ndeni to signer contrat tozo na Marie Paul ensemble voilà tozo kende wapi tozo kende Scandinavie signer contrat siko tozo kende Scandinavie to beti tuko tour à Scandinavie siko tozaki na ba papier te lokwa tozali na ba papier te epesi boule batu na batu mutu na mutu aluka ba papier siko tangu toluki ba papier tozo kende siko Scandinavie tokomi ba côté ba Allemagne wana bakangi mwana mère oui bakangi vas-y bakangi mwana mère to continuer tokomi siko na Suède potoko ta Suède bakangi de picho ba refoulé na kindu sikonga na kati ya Suède wana na kati ya Scandinavie na kotika ngamoko na équipe nyoso ya ba guitariste de lobas donc na koti na Zingzong na kotika ngamoko chanteur na Mama Rosa danseuse na Beloti sikonga na lobi te ngana zaka marka lita bembo banini na ibsi Francis Kalombo na bienvenu kindongo na aluka na kobeta concert kaka lelo na moni bato ebele donc na bina kobeta concert na sala kola lita bembo na ko chauffer na kobina après ba Francis Kalombo ba ebsinga no okobeta lelo te to décaler concert oyo na butu wana bango bazongi sikoyo France tango bazongi siko France wana baye ko récupérer ba oyo totikaki bango baye ko récupérer JDT na reto bamoni bango na brocha bavanda na bango na ghetto donc batika bango bamona ka porte kukuku problème ni kuna makambo ebebiri ko kwa zaye moko bino talaka ba réserve wana subaye oyo totikaki tango baye pe na former bango susu rep ba concert wana kendaki bien tobetaki na Stockholm succès tobeti na Finlande succès tokomaki tina Union soviétique na Tallinn succès à danger tango te kozonga wana mwana mère abimi
abandi ba problème ebandi ba problème ke bokipaki nga te bon c'est ça aussi so mutu bakangi mutu et des fois il faut ali yango desalaki séparation yo nayi non séparation kaka te après sikoyo parce que bon batu mususu nga na rikoko omoni ta balobaka wenge el Paris esa penza Paris donc na Paris awa il faut kokaka makambu neti ba musicien Paris ermo babetaka pe bakayu oso comprendre c'est ça aussi parce que ba musicien mususu ba molo après apesi bulu ke fa zonga lisusu na bakini siko batu mususu ba kozonga su na bakini wana ya mwana salaki su deuxième pas azongi bakini mais parce que vie na ezaki musique vini zaki musique yango azonga ki na mona so avant na poto ale musu osane le côté avant fa zonga ki yango na tango azonga ki lisusu ouais asali mama n'impact wazongi susu na sepelaki tango ayeko zonga su tobeti Montmartre tango ayeko zonga tobeti Montmartre donc malgré tout ça wana bozo salaka ensemble mais parce que orchestre nga muna na sala yake ya salati yimdu sala yefa sala alors si netika baba na lelo balobaka o mwana na ndenge ba musicien balobaka mwana na yo mais ngai do zo comprendre ko loba ngo pe eto forma e o comprendre netika place na kolala yo lala mais siko wenge el Paris zaka yanga siko ye tant bakendaki pe bazaki mayele ba changeaki elle c'est ça bango bachaki elle bache elle netika elle marka ba elle gauche elle droite mais yanga sikoyo eza epesi tsunga donc wenge elle Paris epesi tsunga yanga siko ezalaka epesi tsunga lelo bulambemba so to tanga wenge elle Paris to mona Marie Paul to mona bulambemba epesi tsunga molange malashi to mona bulambemba to mona Marie Paul non parce que bon zomona ke epesi tsunga webi yangoti molange malashi na album wana tanto sali orchestre mutu moko azangi na nzembo te na orchestre simbanga na loboko na kokwea latanga na loketo tobima na yo cheche bolingo ya molangi ya malasi e mobali yango e mobali ya nsango nga mokori koko e mobali ya nsango edino image mobali ya nsango Didier Samara mobali ya nsango Gode Kimanie mobali ya nsango nakobima na nani lelo na maladi ya estoma mami bobozo na maladi ya kingoyo monkere na maladi ya estoma mami bobozo na maladi ya kingoyo ma femme. Alors Rikoko après Moulanga Malas c'est ça qui ni Bobetika Moulanga Malas na Marie Paul et puis c'est bon. Bobetika Moulanga Malas na Marie Paul c'est bon mwana kina nzela na c'est ça non? Bon après na beta kisu ba nzembo ebele mais ba promotion komaki omoni soki producteur apesi mbongo na yo après komaki fallait mbongo wana sou yo sala na sous promotion yango wana komaki na beta pe ba nzembo ebele na beta album Ferry Beauté na beta Fumoto Vibration na beta 4 saisons boule de neige na beta neige kwebele siko eza ba nzembo onga na so travailler na so travailler ngo na album ezoya yango déjà na so travailler ngo na album ezoya album intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Alors, on a vu des titres morts na marché, mais titres on a tous au Congo pété. Déjà, na côté na YouTube, na côté déjà des titres déjà na YouTube. Bah, il faut s'abonner au clip Love Kitoko. Oui. Donc et puis Garçon Pirate ça na audio. Na sina côté yango donc batu bazo yoka ngo na ebite yozo na retard ndenge nini parce que batu bazo yoka ngo. Alors batu Love Kitoko Love Kitoko Mami bobozo ao charme kanga bien tout va bien ao charme kanga bien tout va bien
lokola mimpi kuna mabakuna nzungwe tout va bien tango ekotokoko ebungaka te tout va bien kasi ekovimbanaka na lolenge nango tout va bien etanga maseboye na bolingo tout va bien. Ah, skeri koko soto sengo yemba ta nzembo ya oyoka mpe baninga na yo? Si nayokaka banzembo ya bato mais sikoyo nayokaka banzembo ya bato mais naza na na préféraka mo artiste moko oyo tobokosenga mpo so tosengi awa lemso obwakisa sepesa biso na ata titre ya moke kaka ya collègue no moko oyo oyebi collègue kutu te ezaka nzembo neti banzembo nasepelaka bato bayemba baprêtre bagrand prêtre bayemba bagrand prêtre bayemba bapetit prêtre mpe bazali eti babina file nasengi bolingo mama tika kosala hypocrisie belo tina luli kakola mokano na yo mutu ya elodi mwana mama ye po motema mokita belo tiaka elanga mama la sirena moloka belo tiaka elanga mama la sirena moloka. Alors Rico Kokubula Mbemba obi que ça dinga plaisir tango oyemi na penser aussi na fait musée papa wemba mais na yoki on a timbre ya vijuna non te batuma te eza timbre te yo comprend te batu mususu eza timbre te eza neti voix et ça la kasi oui bon voix kasi voix wana to bon les musunga na lobi mabe mais voix wana mais parce que lelo na la musique soki penza batio ozana place ozo bon naza déjà naza professeur à chante même na wenge na bano pesa cours ozo pesa cours namona ba interview les kana ba collègues na yo batikala utanga tabula mbemba te bango balinga so kotanga kombo te parce que ata kombo te so zaki professeur ata ba bien fait na yo faut quand même batanga yango non honnête histoire ya siège ya wenge siège ya wenge po bazwango na kini wana ezaki ndeni siège ya wenge musique po bazwango neti président lobby président Mava lobby bo lelo to kosala réunion pona boto solo la ka ndenge orchestre zo tambola banini menga siko batutu bazolo ba ofie tala kaka batu fo bayaka moko il faut ya rep avant botala kaka yo lobby osirisi un tel pas lobby o mona ka hotel vie tala kaka bo monique to ebite yo pe osirisi ngaso na ngina loba ka bazo tala yo koloba te yo oloba nini ngabi mais ça na ile kwa oloba après vie wana président wana moninga penza ke bazolinga te nga na loba eta président wana lobi yo loba nga kuna komake komi marka ba chiki po vina chaka vyango po na revese eta vyango bo yo ngoloba nini ngabi vie ndenge za awa bo moni to repeta na ntiri na sima ya mer wana ya sisa kolamba place to repeta ka mer mo kalamba siko mer wana sisa tanto 16h po biso to banda bare siko ngai sikoyo na utaka lingwala siko tango na oya na yaka tanto 15h ponga na lingaka bulo na nga penza na yaka va so na komi wana mo mer wana papa na to sisite beta tour sikoyo na lingaka nga penza ko tambola banda kwa batu te comprendre sikoyo na linga utambola te na FCV wana soko ko lukela biso ta siège moko boye que musicien ayaki na asa besoin que utambola banda kwa batu te akotine wana ata nano ebandi nango te aso se réchauffer na banini mais président on atalinga abi yo som kolo muna bango tu batalinga bapesinga mboti bayambinga makambo ali bo dans 2 jours mbala moko to suis siège yango te ndako étage donc na bandali wana siège de wenge vie wana après tango azuli biso yango mbala moko enta koti pe instrument donc wana zaki idée nanga après nga na bano vanda siko netika na siège wana nga moko
netika danse après na mona ba master pe moko mutayaki liboso nani yango zela histoire yango ba vérité fo oyebaka siko tana pe mina ndako wana ya bandali nga moko seja wenge nana ba clé na nga tout ça après ba père aleki wana oya ba wera son azali vieux Nico défunt Nico azali manager à tabule ouais vas-y vieux Nico azolo tala ba ndekone boy mais mwana wana aleki bina mayele anke mayele mingi mwana yina sigo namona ka premier muto ayaki ki jabron ndako na mobimane ngate namona ka ki jabron na ye ndeni talaka to koma na yo awa alongwe kote kuna na koma na yo nga bi problème ya te yo zala kote kuna comprendre yo zala kote ba scanten ka yo zala kote kuna namona ka mbala moko vieux Nico na pe aye mama boko misatu vieux Nico na swa talaka ya sa mukolo ya banini nga pera esa problème te ya zo chambre ya zui chambre biso siko to komi bolika ba te salo ya ba chambre likolo po ezaki na ba chambre belete après nga pe na komi wana na tandi ba masolo na nga ki jabron pe côté kuna ya wana zui penza klekete mbindu po klekete mbindu ezaki nga mais na pesi klekete mbindu nga na komi na respect faut na respect na bien ba vieux keba na tiki tout le monde troisième nani quatrième zela wana nanu deuxième vieux nani Kija na vieux Nico après na moni ye moko émérite émérite ba singa ke ngala komi koto ngala zoya wana ngami problème ya te talaka kitoko ye pa ye to pe mi pe na ye kitoko après mérite jibe pia na pe alobi sinkini susu te sinkini sute wana ye moko le président le fils nazokoma nakoma ngabi mais koma na yo tala kaka koma na yo sa makambu nta présidium mpe akomi yango namoni tonofase mpe baplace moko donc bovandi longtemps sika moko voilà tofase place moko mais sikoyo question wana soki bozo netika tosofase neti mbetu moko jibe pia na rikoko na werason siko question wana oya donc yo fo sala wana ba ndenge ezalaka nani aolala na kati kasi question wana siko natikeli mokili mobimba bayeba wana siko nani aolala na kati bino siko eza neti ba question ba mindele basalaka omoni ya neti ba question ba mindele basalaka soki mutu a trouvé a gagné loto mais loto yango sikoyo o comprendre mais solution alala na kati mais to éviter donc yo il faut basolver bango baloba non bango baloba ba binda na kati bino moboloba alors tokomokoma na après wana na ajouter muke après wana na longolisi Marie Paul chez bango yo namoni kanda no te na longolisi chez bango na ibise zalaka pembeni nanga nde tolala ba masa 3 likolo yo fo zalaka na se wana na monaka yo so na lamuki naso préparer kaka siko tango na préparer ka wana yo fo zalaka so na lamuki yango wana nde tipe bayaka na epe na mikili yango na pe moni makambo do wenge el Paris eza yanga epesi tunga epesi tunga malasi tunga epesi tunga malasi tunga je suis bien parfumé tunga malasi tunga tu es bien parfumé tunga malasi tunga rikoko tunga malasi tunga maneno tingi tunga malasi tunga Willy tunga malasi tunga. Donc Balandios, merci en tout cas Rikoko tokomo koma na suka ya masolo. Alors Rikoko lelo nakati ya marché acoustique. Préparation acoustique zandeni. En tout cas
préparation acoustique. Nazo travailler na Michel Sainté. Oui. Doye za arrangeur nanga mikolo za Michel Sainté. Doye mutazo sala ba arrangement tout. Nazo travailler acoustique nanga bien. Donc ba massa bozana ba numéro bobenga parce que kalaté nazo clôturer acoustique. Donc James Mbaya bino tout bobenga. Donc depuis Nokabangu Kokombala Ballon d'Or 8 fois. Okomi Ballon d'Or 8 fois. Na bosanité Dianza Dembela na Oléa. Jessica Bea exotique grâce à Dieu. Donc acoustique ezo salama. Bo soutenir mouvement na bino. Raf Bomolo, le grand suspect na Katia Reims. Vous préparé combien de titres en acoustique? Bon, nous avons préparé, bon, il fallait n'avoir 6 titres. Ouais. Si on a déjà 4 titres, on est déjà capable de rebeta. Si on a déjà 2 titres, bon, nous avons kaka. Oyembi déjà 3 chansons ya ngai moko. Naembi Liki Bomolo, naembi Molanga Malasi. Naembi susu Nouveau Testament. Siko naembi pe nzembo ya Beloti. Na travailler ki pe Beloti pe na Ochango. Oyo naembi siko. Beloti wana na Ochango. Siko à part Beloti bonazo boule na Ocha susu ata nzembo agode kimani. Bon après batu musu ba lingana cha mundele ndombe bo naebi. Bongo à part ya yo moko ya baninga musu obetite ata baninga oba sepesaka oyo lingaka mingi ko beta biloko na bango tizango. Non mais parce que naebi déjà ya vie jengaka aza muninga aza ya na ko na tuni yango tanga kiango te te na beti na ya jengaka pe na travail yango Beloti tango singa beta iloko mutu. Ah Beloti o tuna kasi yango na moni ke fona travail yango po ya jenga ya nanga tala kaka mais bana sendwe ba nzembo wana bana lingwala ba nzembo wana na acoustique oleka bien. Mais ça que ça va talent même guitariste wana tozobeta ko sala mo ba vidité parce que acoustique c'est peut-être banzembo za mingi mono te me wana siko moni ke ça za awa débat baza awa espérance awa nani so yemba kyangu Kester espérant nana bazaki 4 batamingongo wana na débat ba sikoyo nga siko na reposer parce que nde ba yebela gati omoni 4 voix ya mystique sikoyo poser et ça boulot nga pe na lingaki boulot ndengo wana po batu ba sentir que en tout cas po même guitariste wana yemo kazo betango Christian Solo Christian Solo yemo alobi ah mais vie ndeni nozo nzembo ya mystique bo ngabite na lingaki ndengo wana po il faut na travailler. Alors toi c'est non pour quand? Mais ça kala mingi te. Donc ça toujours là dans 2 semaines ou 3 semaines. Bana ni ba soutenir Koko na studio pour acoustique. Bon acoustique ba soutenir ngai za Didier Samara, Sasayes, ba Gode Kimani bazo supporter ngai Rabaka Songo, Bosanité. Champion Kalula, champion Kalula, bazo supporter ngai. Donc Ambara Kuziama. Onungo bosa na Ambara Kuziama. Ambara Kuziama pe azo soutenir mouvement na ye, tozana ba Dembela, Dianza Dembela bazo supporter ngai nani oyo su James Mbaya, le boss. James Mbaya moi si nanga pazo supporter nga mami Bobozo la reine yango pozo yembe mingi ko la reine de royaume de Bula Mbemba azo supporter nga Petro donc danger azo supporter penza mingi donc et puis bon na bana kini pe baza déjà na radar ba yebi ke kalaté na soko na kata kini wenge el Paris kalaté mais confusion mwenge kalaté na sokene mais yabiso azana kini no yabiso epesi tungate yabiso epesi tunga ya baona yebi omonde ke bandimi te yabiso za wenge el Paris kuna bandimi nde te bango kuna wenge el Paris me bachaka na bango wana pe bakoyeba ke biso to chaka AI
netika les ailes de Paris biso toi boye vous comprenez na moni bulo memba chanzo ka kombo po biso toi wengel Paris molanga malasi bonzembo nini bandaki wengel Paris eza molanga malasi mais na minito bana mais babandimi bayebi maripo neza ku fortune kumona pasi bango siko ifo baloba ke wengel Paris do biso te. Alors préparation pour quand pour na qui eza préparation tiba juillet en tout cas il faut makambo ezala. Ça fait combien de temps Boulambemba mona suna Kinshasa te? Waneza plusieurs temps depuis naya. Depuis ya. Au moins que ça bossa la Boulambemba. Te ba bossa na te? Eza neti ba nasa neti kaka omoni ba nani lipa. Omoni ka lipa te. Nga nazala ko ba Venoise quoi. Omoni Venoise ta ba kendaka wana ba somi neti lipa. Na boulangerie kasi nga naza ndengo rikoko neti lipa ko neti ka mutu soka ke azo somba lipa naza neti rikoko ndengo wana donc naza ndengo wana et puis kombo nanga na bana donc bakoyeba ka rikoko. Merci Boulambemba en tout cas tokomi na suka ya masolo na biso. Alors pour ta suka ça ata Nouveau Testament pe ça la biso bien Nouveau Testament Naembi bolingo nangala nzembo na nzambe naembi bolingo romelu tete na nzambe naembi bolingo maneno nsingi na nzambe naembi bolingo edino nanga na nzambe naembi bolingo godeki mani na nzambe tala biso bana na yoko Nzambe yoka kolela bana na yo Nzambe yoka kolela biso bana na yo otanga na Biblia bandeko maloba ya Yawe mokonzi lokola tozali ngobikelamo tobongala mitema bandeko tositokomi bandimi Famille moko, alléluia. Yo mwana ya Afrika. Merci Rikoko Boulambemba. Obigeta ozoemba Nouveau Testament. Ya mwana kala mingi te Kala de ko bona ndabiso ese Boulambemba oninga koyemba toujours bagama likolo pona nini. Parce que ko kita moi mukete po musupe so ozoimba na moi c'est ça avec moi. Non parce que bagama ata na yembi likolo mais net na wemba bona yemba voix mais ba voix ezara epé belé deuxième pezali première p wana na yemba ki premier kala mingite wana deuxième examen à Jérusalem kala mingite oh proclamation à paradis kala mingite examen à Jérusalem kala mingite oh. Merci en tout cas pour na kosukisa lilobani noko kosolo na bandeko nyonso balandi biso mpona kosukisa masolo na biso ya lelo. Pardon? En tout cas napesi bato nyonso mbote ba bisous tout le monde ba bisous partout na monde entier bozoyoka ngai Rikoko surtout bana Congo donc mouvement na bino ezali toujours wengeli Paris epesi tsunga de Rikoko Boulambemba donc bana Kini Bambote atro, bana Matadi, bana Mbujimai, bana Kisangani, partout mokili mobimba, bana Londres, Canada, partout, Bruxelles, do Rikoko azali. Donc Kalate nazo travailler toujours. Nazo travailler pe album nabino, intelligence artificielle. Wana benasina bwakila ibino déjà deux tibi déjà, bozoyoka déjà clip lofe kitoko, bozoyoka déjà garçon pirate. Na ba YouTube bo s'abonner bakota na Rikoko Boulambemba chaîne na yo Rikoko Boulambemba kaka ba beti na YouTube ba komona biloko na ngani yose kobima na pesi mbote mingi na doki surtout bana ya Blaise Kitenge bana ya Matonge na bosanité Blaise Kitenge bana Matonge doki bazo zelangati lelo na roya Rikoko azali donc Naza très bien, donc beaucoup monde anga, beaucoup vivre nga, beaucoup sepela, donc match ça bien quoi. Danger, kitoko. Bisous partout, batunyo sumbo tenabino. Na pesipe réalisateur Willy Kunda, donc mbote na e atro, donc
naza toujours César Ngadi, César Ngadi, ya Lolo Swami, ya Lolo Swami, Binotu Kitoko, Patrick Masidi, Amisi, Patrick Masidi, Sami Krobe, Narli Amisi, Narli Amisi, Mbo Théâtre, donc Rikoko, donc Mikolo Danger, Dogi Kitoko. Merci na bande konyo so obozala kinanga na ligne obozala kolanda ya bino mopandisa mboka le king de la presse et d'une image vraiment to comme na suka masolo na biso bambote na ngai juste na 5 étoiles de love étoile d'amour le véritable diamant noir José Leumba na réalisation toza bon na ya Willy Kunda et ya Lolo Swami toujours na pointe Yangadi Kleboa Patrick Masidi aza toujours na biso longo aza ko assister le king de la presse na masolo donc ba lion de la presse na biso na mboti passe bozali et puis mon docteur Jean-Baptiste Tenga mon docteur Gingombe na Afrique du Sud ba mboti na passe bozali en tout cas tous a toujours ensemble bolingo et les kaebele MB Malvé Bertin production et Blaise Zebele Mobobo et puis Maman Laure Lombo. Voilà, mais la bisoma kusakitoko awa na kati ya siège awa en tout cas to peso ba moto peso bozali ya Lolo Swami César Ngadi en tout cas tous a toujours longo Edino yo za fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elo na osenga yo chikote bango Edino image banza sango ya Congo.